Matondo mingi mbote na bana fom télévision de te batango nyonso etando ya bwanya etando ya mayele pona bayindo banso ya mokili mobimba partout dans le monde TV na bino ya bayindo ya ngoyo moto nyonso et vraiment télévision ezali ya kofongwama moto tu akokota moto tu akoyambama na émission ou surtout émission ou analyse sportive au biso de komuka to sala toujours wana na esengo pesa ina motema ya ko présenter bino émission yango ba mote penza mingi lipena yo pesa lisusu na bango mei meso nyandila le grand timonier fumu kusu Kiambund na pa na Angola mokobi ya misala etaki bongo mobikisi na biso walongo fumu kimbangu wangitu kulu wa masiba londo lungu e bambote mingi lisusu na ba mama na biso banengo ebandeli makuku matatu bango nde basimbi nzungu et bambote lisusu sans oublier na bango lisusu le cordon général ya religion africaine vuvamu et nganganguza kusu kiambu bambote mingi na bino esika bozali on ndi munene ya émission au analyse sportive et lelo ya sika ya lelo ya sika notre lelo to so ya solo ya ba préparatif ya coupe du monde ya pays africain nde bazali na kati ya compétition et avant coupe du monde et to robeta pe masolo ya pendant coupe du monde et après coupe du monde toluka déjà na bandeko ya technique na bakambi ya vom télévision toluka déjà lolenge kani tokosela manaka yango ya coupe du monde yango et tokoluka ba solution ebele pona bino ba téléspectateurs na so botulaki biso mingi est-ce que bino pe bokozala na diffusion pardon ya coupe du monde mais bokozala na yango penza te mais tokoluka to bongisa pona ko satisfaire bino ba téléspectateurs na biso ba na biso ya émission oyo na déroulement ya coupe du monde qui oui tout le monde a eu date il y a début à coupe du monde et banda le 11 juin si le 19 juillet donc du 11 au 19 juillet coupe du monde au sengela que et puis ba na ba championnat tout il faut aussi là déjà bien qu'il en Europe déjà ba championnat déjà connu aussi là c'est là na ba payer belé biso na Afrique moi retard les ali pe retard na biso ya Afrique les a payé retard petit na ba liste définitive pour ba mboke belé il faut déjà oti sa ba liste définitive ya ba joueurs lenge nini bako betela mondial 2026 oyo ebetama na mboka ya États-Unis, Canada pe Mexique et ba pays belé déjà bakoti ba liste na ndenge FIFA pesaki pesaki mibeko ultimatum ezali ya suka le 1er juin il faut équipe nyonso tous les 48 équipes bakotisa ba liste na bango pona déroulement ya coupe du monde ezala na bonté na esengo na kitoko et bapesi faveur na l'équipe et ya kokotisa 26 joueurs par rapport ezalaki ya tout le monde le cas 23 joueurs kasi turo bapesi susu faveur wana il y a 26 joueurs donc l'équipe nyonso bazali capable et bazali na droit à kokota 26 joueurs na FIFA on a coupe du monde ya mbala au 2026 et biso toza pena na Afrique na les 10 pays africains au bazali na coupe du monde pour la première fois en Afrique depuis coupe du monde de banda tilelo Afrique atinda 10 pays et tokendaka 5 toyebi ba édition eleki tokendaka ka 5 pays et yambala o penza toza 10 pays na coupe du monde pour nous bongo parce que coupe du monde peut jouer moins modification et jouer amélioration par rapport à ezalaki na ba édition passée à 32 équipes
mais tour oyo ekomi na 48 équipes. Donc na 48 wana et yango esali que Afrique azala pe en mesure ya kotinda 10 pays et grâce pe ya mboka na biso ya Afrique parmi ba-africains mboka ya Maroc bango bakomaki na 2022 tina carré magique bakomaki tina demi-finale ya Coupe du Monde 2022 alors et grâce pe wana tozwaki na Afrique que désormais il faut patinda 10 pays et 9 balekaki na qualification directe balekaki et moko alekaki na les barrages et ezali bongo équipe ya RDC Léopard après 52 ans il y a kokende mondial en 1974 et 2026 bazali lisusu repêché na Coupe du Monde 52 ans après au balekaki na ba difficulté belé na ba débarrage lui akende ko gagner des barrages internationaux et a eu pour rejoindre les 9 autres au déjà bakendaki et yaye akangisi basali 10 pays d'Afrique au basali bongo pays ya basali bongo Maroc Sénégal Algérie Tunisie Égypte Afrique du Sud Ghana Côte d'Ivoire Cap-Vert et puis la République démocratique du Congo et ce qui tout ça beta côté moko na régie boti la biso na no ba kombo ba pays wana eza na Coupe du Monde les 10 pays africains oza na Coupe du Monde na ba drapeau na yango boti la biso yango ça la biso pe ça la biso bien ba landi ba mona pe ba kanga ba kombo ba pays Afrique oza na Coupe du Monde ba mona na ba drapeau na bango ça la bien et régie à vous matondo mini kuna ndeko makaba bazawana na caméra et le mona de quoi pour maisha na régie kuna les superlatifs mpose ndeko ntimba bamboti na production kuna directeur ya programme na biso directeur ya mayele ya bwanya Ivandi mutu esalaka pinza kumunga la 9 lumière et bazape wana donc équipe eza pena mobalilo to wana bango pona kolobela Coupe du Monde avant Ebanda donc le 11 au 19 juillet déroulement à Coupe du Monde donc lorsque avant Coupe du Monde avant le pays la mission Afrique et qu'il y a Coupe du Monde et moi ma préparatif ezali à Makasi parce que Afrique nanu ata Afrique nanu to silisi kotinda ba comboté ba joueur définitif bien que équipe déjà il y a Côte d'Ivoire en équipe Tunisie déjà publié qui liste na bango le 15 passé avant le 15 mai et sur le cas ba publié qui déjà liste ya ba joueur na bango définitif liste ya ba joueur définitif pour ba kobeta Coupe du Monde équipe ya Côte d'Ivoire les éléphants et Côte d'Ivoire déjà bâti une liste na bango définitif il y a 26 joueurs au tout monde peut retour il y a Nicolas Pepe ou à cela qui bongo absence il y a quand le cas compte tenu ya ba binationaux ba problème il a qui par rapport ya ba nationalité ba passeport aratagi kan et Casimir à ça dit bongo de retour na équipe ya Côte d'Ivoire les éléphants Azabongo de tout bâti déjà 26 joueurs na bango et qui peut à Tunisie déjà peut à publier déjà liste naïe il y a 26 joueurs donc bah ça là qui a un mokolo le 15 et bah pays etikali le cola entre autres bah pays musuzu RDCP à ça là qui peut déjà liste naïe le 18 mai passé à wa mais c'est la liste définitive naïe il y a 26 joueurs bah côté la bino yango na régie et bon mon a liste il y a 26 joueurs et bah joueurs bah aller sélectionner définitivement na équipe na biso tout le monde kuna bakambu bazawana et le capitaine Chancel Mbemba autrement dit bien na bango kuna délégué et Chancel Mbemba bango de basa kuma équipe basa kuma tous les jeunes na progressivité qu'on a ko ça la paix
une bonne chose dans la Coupe du Monde, il y a plus haut. Donc, liste des alliés, pour la élément de la conférence de presse, il y a sélectionné un Léopard, Sébastien de Sabre, bon, élément de la conférence, OEP, Bazali, bon, on a préparatif et stage au Banda, bon, le 25 mai prochain, stage Bandi, et match Zamiko, Zami Balé, match à Libousso, à 20h, match amical, il y a Libousso, ils allaient à l'équipe de Danemark, dans la Belgique, Léopard, Danemark, le 3 juin, match amical. Match amical, il y a Balé, ils allaient le 9 juin, dans l'équipe de Chili. Donc, la préparation de l'équipe, nous, ils allaient pour se préparer en conséquence. Et pour la peine en gambe, les éléphants du Côte d'Ivoire, on a pour préparer match amical, les alliés de l'équipe de France, et on a fait l'équipe de Tunisie, match amical, les alliés de l'équipe, nous, les alliés de match amical pour la performance na bango, ti au mondial, et ça la difficulté pour la bango, et ça la facilité pour la bango de moniter l'équipe locale Égypte, Sénégal, Égypte, Algérie, bango va publier liste na bango le 28 mai prochain, et l'équipe ya Sénégal va publier le premier, donc à la veille, bango déjà va publier liste na bango pe le premier, on a pas liste rekende. Afrique du Sud, non on va préciser date il y a publication en liste na bango te, y compris l'équipe il y a Cap Vert au Basali bongo révélation il y a Afrique, et pour la première fois Cap Vert a participé à la Coupe du Monde, et à l'écart qui na éliminatoire il y a Coupe d'Afrique, il y a Coupe du Monde na premier na poule na devant l'équipe de la Cameroun, devant le Gabon, et Cap Vert a ça qui une bonne saison, il y a pour parachever pendant ba match no soit kitoko accueillir na penza ti élimination tout éliminatoire mobimba a sali yango penza impeccable kitoko, et félicitations à bango, et kutu biso pe tozali derrière bango pe toujours ça la peine na confiance na bango, et le pesa bango toujours ba encouragement ba ça na confiance, et que Coupe du Monde ezali une affaire pas facile, mais ils ont mérité yango, alors ils se gagnent na bango ba za serein ba bunda pour que ba pesa pe résultat à malam na Coupe du Monde, équipe ya Cap Vert, et kuna pe na ngambu na bango équipe ya Afrique du Sud bafana on peut se préparer déjà, et l'équipe nyonso ya Afrique et baza penza aux aguets pour préparer penza malam lolenge nini bako prester na Coupe du Monde 2026 où je betama il y a 3 pays, États-Unis, Canada et puis Mexique. Donc, l'équipe nous sur Afrique, ça penza na idéologie moko, na morale que il faut tout kende, tout faire face na l'équipe nous sur les bossons na bango. Ce qui au sala constant, ce qui au sala constant, beaucoup monde que équipe tout l'Afrique ezali na différents ya kopanza na bapandi bango na ba différents groupes, donc au moins na groupe moko te na 4, au moins na 2 équipes africaines na 4, donc tous les 8 pays Afrique bazali éparpillés na ba groupe, donc groupe au komona pays ya Afrique ezali groupe net groupe ka au komona RDC azali na okuta équipe monsieur africaine na ba groupe kuna pe okuta Côte d'Ivoire azali au mona ka Côte d'Ivoire, na groupe ya Tunisie pe au mona ka de bapandi bango penza par rapport que bameka ta kokuta na te na phase de poule, so ba okuta na et pour peut-être ceux qui l'équipe ba 8e de finale kuna, et toujours souhaiter ba bonne chance ya makasi na ba équipe na biso nyonso ya Afrique, et surtout mingi
pays ya Afrique noire biso mpenza wana ezalaka ya kolobela te wana boyebi yango ki boyindo toujours ezalaka na biso toujours na makila na motema motao nde boyokaki la fois passée na la coupe d'Afrique na finale ya coupe d'Afrique ya Maroc Sénégal boyokaka ndesonangela nde baza koloba yango donc moto kotinda yo te coupe Sénégal mais yo moko kaka kati na yo moko osentir que il faut nakumisa Sénégal pour Sénégal nde azali ya biso bien que bango tu bazali ba africain ndenge musu baspekaka yango tango nyonso bon donc tous les 10 pays et Afrique au baza na kati ya coupe du monde bazali na ba bonne chance et ba franchement il y a tous les Africains et biso nyonso ba africains tout ça derrière l'équipe na biso et na chaque poule aux alliés pour figurer équipe et Afrique que nous espérer moko asala bon temps asala résultat à malamu asala makamba bien pour que tout ça la peine esengo et ba pays na biso kendaki et qui va point et booster qui peut mondial et tout ça la penza révélation il y a mondial il y a tout rôle parce que tout ça déjà révélation pour la première fois 10 pays donc aussi 10 pays malgré tout on a tout raté tout neuf mais dans mon pays basali que Afrique mala oyo et que depuis ba pays béni donc on aussi 10 donc et ça une chose à louer, une chose à féliciter dans l'équipe na biso nyonso ya Afrique parce que la kisi ba talent na bango ba pays tout et la kisi bokasi na bango et bokasi wana to senga lisusu ba kende ko sala mosusu base la pena na performance likolo na mondial et tant ba kuta na ba pays nyonso wana ba na bango na ba poule wana to ba kuta na bango et vous allez une bonne chose car toujours on a régie et Sabino et Lima, il y a conférence de presse, il y a sélectionné, il y a le pas Sébastien Lesabre, et puis pour rejoindre juste après, pour continuer l'émission de également, parce que on doit faire bonne figure et montrer une bonne image du pays. C'est également au niveau sportif de continuer notre projet sportif qu'on a initié depuis maintenant 4 ans. Où on peut estimer que c'est une première phase aboutie et donc l'état d'esprit est d'aborder cette compétition pour montrer tout ce qu'on a pu faire de bien sur ces 4 ans, d'être dans la continuité de notre projet. Je pense qu'on est sur nos temps de passage actuels. Ce qu'on voulait en tout cas, donc c'est à bien terminer cette première phase du projet. Il y aura le temps de recommencer une deuxième phase après la Coupe du Monde, mais voilà, l'important c'est de continuer à avoir beaucoup d'unité à l'intérieur de notre groupe, beaucoup de cohésion, de mettre en place des choses qui peuvent être attractives et continuer d'avancer. Merci. Quels sont les objectifs que vous fixez avec votre groupe pour cette mondiale? C'est quand on aborde une compétition, c'est d'essayer de performer à notre niveau, c'est-à-dire déjà d'atteindre un objectif qu'on se fixe. Je pense que le premier, bien sûr, c'est de sortir de cette phase de groupe. Je pense qu'on a cette capacité, même si ça va être difficile parce qu'on va être dans un groupe très relevé, mais c'est aussi ça la Coupe du Monde. Mais après les objectifs en termes de jeu, ça sera bien sûr d'améliorer les points qui doivent être améliorés dans notre équipe, de consolider nos points forts et de continuer à développer notre plan de jeu, notre projet de jeu.
Ah, c'est toujours pour des staffs techniques. On a eu beaucoup de réunions. Oui, bien sûr, c'est toujours très difficile parce que c'est la Coupe du Monde et que les 26 joueurs qui ont été choisis pour représenter la RD Congo ben, font partie d'un choix. Malheureusement, on ne peut pas amener tout le monde. On a utilisé 55 joueurs depuis que je suis en poste depuis 2022. Donc, oui, le choix a pas été simple, mais il s'inscrit dans une certaine forme de continuité sur ce projet-là. On s'aperçoit également que l'équipe nationale de RD Congo devient très attractif pour beaucoup de joueurs. On a même des joueurs qui sont prêts à attendre des délais de qualification de 3 ans pour venir nous rejoindre. Donc ça veut dire que on a bien travaillé. Ça veut dire aussi que on sent qu'après cette Coupe du Monde, l'équipe nationale sera attractive. Donc il y aura encore plus de joueurs qui viendront en sélection et les choix sont plus difficiles. Aujourd'hui, il a fallu faire des choix rationnels qui seront basés sur ce qu'on a mis en place depuis 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été construites au niveau tactique, au niveau des habitudes de travail. La Coupe du Monde, c'est pas le moment pour faire des tests. Il faut consolider ce qu'on a fait de bien. Donc oui, il y aura un avant Coupe du Monde et un après Coupe du Monde, mais pour l'instant on est objectivement vraiment très concentré sur cette Coupe du Monde. Donc 26 joueurs. Gardien de but. Mpassi Lionel. Timothy Fayolou. Mathieu Epolo. Défenseur. Chancel Bamba. Aaron Wan-Bissaka. Axel Toisébé. Arthur Masuaku. Joris Kayembe. Steve Kapwadi. Rocky Bouchiri. Dylan Patobinsika. Gédéon Kaloulou. Noah Sadiki. Samuel Mutusami. Edo Kayembe. Gala Mukao. Charles Piquel. Nathanaël Mboukou. Brian Sipanga. Gaël Kakuta. Meshak Elia. Théo Bongonda. Fiston Mayele. Cédric Bakambu. Simon Banza. Johan Wissa. 26 joueurs. Oui, on a toujours un message de fin, se dire que forcément le choix, comme je l'ai dit, a pas été simple. C'est une Coupe du Monde. Après, tout peut arriver aussi d'ici le 1er juin où on doit donner une liste finale. Donc, il faut que ceux qui sont appelés et bien sûr ceux qui sont sur la liste des réservistes puissent être concentrés. Un remerciement bien sûr au peuple congolais, à tous nos fans qui nous ont suivis depuis le début de la campagne. Ça a pas été simple. Je pense que on a fait preuve de résilience pour atteindre cet objectif. On sait qu'on a beaucoup de soutien, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de la RD Congo. On va venir à Kinshasa pour partager un entraînement avec nos fans, avec nos supporters le 26 mai. Avant cela, il y aura une conférence. J'invite tout le monde à une conférence de presse le 25 mai à 10h pour avoir un échange
avec avec la presse locale. Et puis bien sûr, le message de fin, c'est dire que nous, on va tout faire pour pouvoir rendre tout le monde fier et donner la plus belle image qu'il soit de la République démocratique du Congo sur la scène mondiale. Matondo mingi boti kolanda bongo élément na Sébastien Sabre tu peux sambote na madame Ordiniaka balanda biso depuis quelque part tu peux sibino bote mingi et bozali penza bande monene ya biso botulaki biso pe bitune belé coupe du monde na Vuvam TV to kotala yango te boza jamais décidé to la sabino esengo to sabino ambiance ya coupe du monde awa to kotela bino pe déroulement ya ouverture ya coupe du monde to kotela bino yango boko mona yango boko vivre yango na Vuvam TV na émission ou analyse sportive pour la bino yango pour landa yango donc tu dois préparer déjà malé mais pour que nous allons peine arrêter na coupe du monde tu allons toujours en temps réel la coupe du monde vous jamais baissé et bolandi maluba ya Sébastien Sabre et on va bien bango coach pe manager ya yopa bon ba tambusa équipe bango tambusa fil ya yopa singizo kindina maboko na bango bango bazo tonga et préparation ezala ya malamu botia bango na ba conditions normales et papa ministre Didier Bidingi bon s'impliquer et pe boza la pena liste de la liste na préparation ou ezala pena préparation ya bien pour que et makambo nyonso oyo bango baepingle ba ambition tout ba objectif nyonso ezala atteint et esenga équipe ezala na harmonie ya bien équipe ezala na cohésion ya bien et bakangama avant pour que bazala na cohésion toyebake soki oyo ake koto akokende koto soki oyo asali bakosala botomo ake soki toya zwi epesa boye soki bakambo aza wana ekesala boye donc bango tout bazala serein une seule personne pardon pour que batambusa équipe na biso ya Léopard ekende liboso donc bazala na distraction teto singa ba joueur na biso nyonso pas de distraction et tout le monde azala laissé branler sur la coupe du monde et tout kende tout le monde a peut résister à malam et équipe nyonso surtout l'équipe ya Ghana et bango kutu ba komaka pe baza pe na histoire de équipe na biso ya Ghana baza pe na histoire ba komaka pe na quart de finale ya coupe du monde 2010 komaka et ba salaka pe bon temps coupe du monde wana ba komaka penza ba lekaka pe ba et ba komaka huitième de finale je pense huitième de finale pas quart de finale huitième de finale on va le voir quand l'équipe ya Uruguay donc bato ba yebi histoire wana ya coupe du monde 2010 huitième de finale Ghana contre Uruguay batala match wana ba tension ni ezalaka okolo yango et équipe na biso pe ya Maroc bakomaki pe na demi finale ya coupe du monde 2022 to ko bango awa et bango nde basali grâce na bango ko koma esika wana carré wana bobenga carré magique et babenga ngo dernier round o bango bakomaki et yango esali que lelo Afrique pe azui bokasi azui pifo ya komaita 10 pays na coupe du monde donc l'équipe tu a fait la préparation chacun d'eux azali na match amical à kobeta donc pour na match amical on ezali pour na tekaka au performance bango mais ça peut pour na cohésion ezala et pour na pe ko pesa différence na ba match nyos ba kobeta neti équipe ya Côte d'Ivoire match na bango de boss ba kobeta na équipe ya Suède ezala bon mokolo ya le 15 juin donc à 3h na heure na biso ya 3h du matin donc match on ezali match d'attaque donc c'est un match ya liboso première journée alors et au sein de l'équipe na biso nyonso et ezala na idée
moko ya kobeta équipe ya Tunisie match na liboso kobeta na équipe ya Équateur et ça pega le 15 na ngonga 0-1 na biso ya Kinshasa 0-1 Tunisie a kobeta na Équateur et biso équipe na biso ya Léopard RDC ba kobeta match ya liboso na équipe ya Portugal et boute kolanda ulingi kani Fomokusu alobelaki pe match wana ya Léopard et soki tozali pe na langage moko na régie bati na biso moi tranche wana moke partout wana kaka ya Fomokusu na nzela bazo respecter match ya Léopard contre Maroc ne kozalila donc to ba pesa biso da buna yango parce que basikaki ba portugais bazali bato ya liboso ya biso bumbu et bango ba kota biso na bumbu ba batizaka roi na biso Nzinankou à l'époque et mbala oyo sikawa nous kutana bango na coupe du monde et kozala te de retirer l'indépendance na biso, de retirer l'indépendance na biso et moyennant victoire ce qui peut de respecter ma principe pour essayer de marquer na biso procédure autour na yango et tout la juste moi tranche wana bon toujours juste après pour continuer pour que nous rechuter mais nous sommes pas mal de préparatif il y a Coupe du Monde 2026 na ngambo ya ba pays africains pona dibabe po ba boya ki koyoka mayene ebisaki bango lelo mboka Portugal yango mutezali mboka ya yambo oye tindaka ba explorateur awa pe ba missionnaire awa na kati na nzela ya Portugal ndeto kotelaka na bowumbu révélation boso monango siko mokila molima préparer que match na biso ya liboso na mondial eza mondial o eza sobo yoki mondial donc elobi na mokili toko beta na bao wana pona nini te bolengela mandoki makambo maso bobongisa po siko ekomi ngonga Afrika récupérer ba indépendance na il faut to beta dominateur na biso poto banda komata d'autres comme une sika que renaissance africaine poto renaître toko bandela wapi ka faut to kutana na moto ayaki pona koya ko nyata biso to nyata e po biso to kende wana to symbole matondo mingi na régie matondo mingi na technique de l'époque le directeur technique matondo mingi na bino na Kenya cadrage boza na longona ndeko makaba bozo tsabiso pena à l'aise na émission lelo bozo tsabiso pena kimia et toko mape kitoko na banda kupuna esika bazolanda biso kuna bandeko na biso ya kalamu ndeko David Vuvu na ndeko Moise Silu tongo za la pena na les doyens le coach doyen Matumona et malheureusement bazui hectare ya ngonga kasi ya motege pekesa biso to sala manaka ya mokoma lelo to pesi bango mbote mingi seka bazali doyen Matumona et tozozela bino na émission oyo c'est koya et molandi élément tozongisi élément wana mpona nini mpona kopesa susu bato makanisi kolamisa susu mémoire ya bato na kolika bato babosani uta tolekaki match ya débarrage contre équipe ya Jamaïque oyo ebetamaki ebetamaki le 31 mars bosuki 600 ya mbotama ya balongo Fumokimba et puis esilaki bongo le 1er avril pona bongo ko banda sanza ya début ya mission début ya misala ya balongo Fumokimba le 1er avril donc ezalaki ba mikolo très important pour la biso mais tant que l'équipe de barrage wana que les gars qui ont gagné qui match wana 1-0 bi marqué par Toazembe bango ba marqué qui bi wana et depuis tous les cas qui la Coupe du Monde depuis le mois de mars et le mois de mai presque 2 mois presque 2 mois déjà toujours kende et lui qui est na Congo na Afrique babosa na rapide babosa na makambo facilement yango leo to préférer peut-être to sous image wana to rappeler sous ba congolais
mingi pe na bakonzi na ngambo bakonzi na biso na ministre na biso Motu, ministre sport papa Dide Bidimbu pour na ko rappeler bango kuna pe okende mingi na mokonzi ya mboka tata mokonzi ya ekolo président Tshisekedi Tshilombo bango pe bazali na rôle à jouer pour na makambo oyo ezala malamu ekende kitoko pour que tout le monde a satisfait bien que bakine ba ozo baki o biso mondial ezaka toke na biso kaka na posa ba victoire te wana maluba ya bandeto wote ko loba ya na ba émission l'équipe maluba ya ba inconscient. Alors moto tout a la compétition pour gagner quelque chose et non ok compétition car pour obimaka figurer en compétition te ezali compétition ya masekité ezali compétition ya monene babengi yango coupe du monde. Entendez bien, coupe du monde. Donc ezali bitumba ya mokili mokili na monde entier tozolela nkeni coupe titre tozolela nkeni moko. Alors na bitumba wana moko nda kolonga. Alors na bitumba loka moko kolonga et esengela pe parcours ya babaso ya bato mosusu ezala pe parcours ya bien. Tout ça la pe histoire ya bien. 52 ans après quelqu'un pour la figure pour la simple figurant tout ça li fiasco te mais to kiri 52 ans après ba mona ba résultat bien ya mbala li pour gagner ata match moko te. En 74 Zaïre Léopard à l'époque et gagner ata match moko te et mais tout royo souhait ezali souci ezali na ba bon joueur to na bango na équipe na biso ya bien boka mobimba et tout le monde a un souci na souhaité équipe na biso ya Léopard et joie pourquoi pas à 6 points à 3 points pourquoi pas tout le monde na quart de finale nationale de ba lobi yango ba pe ba ici ba pengine yango pourquoi pas tout le monde na quart de finale pourquoi pas Léopard comme un petit final entre parenthèses entre guillemets. Donc, et c'est Gozala, ce qui nous a résulté bien. Donc, tu allé d'accord, tu na bateau le baete, équipe ya Léopard et tu as la carte tourisme, tu as qui a les kakaka, tu as mara esika yango, on a gagné télévision té. Là, nous ne sommes pas d'accord avec vous. On a ces ba supporters, on a ces ba footballeurs dans le Kouta. Et un vrai sportif azalaka na souci na ambition ya ko gagner ya ko conquérir même la politique basala ko pour conquérir pouvoir même au pena mamba ballon même au pena mamba sport tant que compétition moko songolo compétition ana ko kende yango na bunte ke na ke ko sala ka na finier na ba sango bimaka na betaki coupe du monde te na kepe na sala quelque chose parce que et ça la bango pe c'est on va jouer na biso nyonso et ça la bango malamu ba kepe coupe du monde et ba aussi ba résultat pe ya bien alors et aussi na biso tous na sengo to pesa et puis na biso chance tous en esprit na ba sportif pour que ensemble nous bazo koma yango na ba pano bozo mona ensemble tout ça là et nous remontons tous tenir équipe la biso matombe mingi voilà et c'est ka neto bengi suka ya mana cannabis mon malelo ezalaki une tranche moko ya bukie émission mon kaka ya kolakisa biso ya kopesa biso bout ya mondial ya ba ya 2026 l'équipe na biso nyonso ya Afrique les 10 pays au bazali na coupe du monde ba préparatif ezali ya kitoko. Tout le monde a préparé malamu na ngambo na ye pour que asala saison ya kitoko asala compétition ya malamu et topesi matondo mingi na bimbo la laki biso topesi biso ntango ya kolanda biso na mwa ngunga topesi biso pe na ntango ndeko Jonathan Mabila et Fumamvula Ningando amba babote mingi na bino Fumamvula Makiste Kadomona babote mingi na bino kilandi musiku
Ilandi Mantanga, Mama Yabana, Kilandi Mambo Tsakala, Ilandi Mantuni, Ilandi Ngeleka, Babilandi Nyoso, analyse sportive eza ya bino. Ilandi Kalu, méthodiatia Libongisi, Bambote Mingi na bino, Balanda biso pe ya émission Oyo, et bane tout Nyoso Mbote Mingi na bino, et pona biso na bino, tokotani mbala ya sima, na manaka ozali koya, et de la kibino, bokozwa bon temps, ya Coupe du Monde 2026, awa, na Mwam TV, na manaka na bino, analyse sportive. Et pour la personne bino ndeko mokango tokutani mbala ya sima na manaka ezali koya. Motika la brancher, scotcher avant télévision. Ciao.